Bonjour, bonjour à la famille des réflexions, à Sœur Adonis. Naïko répondre à la question et tout na frère Lumière. En tout cas, frère Lumière pour maman Rebecca, mutatuna ki yango semaine oyo. En tout cas, Nzamba Pambola Bino vous présenter mission et réflexion. En tout cas, bozala toujours là et zo sala biso bien. En tout cas, question moko kitoko na sepel na question oui, tozali wana pona ko répondre. Nzamba sali biso grâce ya kozwa moi temps o ya ko répondre na question itunami eza nini romance o biso nyonso tolingaka biso nyonso tolukaka to vivre yango to vibrer yango romance ezali vibration ya énergie d'amour o ezo faire que mutu azala dans la positivité ayiba moi regard ayiba moi baiser pa ya muninga na ye ayiba caresse azala toujours là disponible flexible avec l'autre à vibrer d'énergie moko positive beau passer ba temps ensemble beau partager ba tâches ensemble nous allons faire partie de la romance qu'on prendre soin de l'autre. C'est très important. Ils appellent la carte romance, prendre soin de l'autre, il y a qu'au caresser, il y a qu'au sukula makolo, il y a qu'au prendre soin de soi. Oh, ils sont plus efficaces, encore plus important la carte romance. Il y a un paysan la carte, il y a qu'au prendre soin de soi. Pourtant, on veut prendre soin na yomoko, ça veut dire que tu t'aimes au milingi yomoko. Donc, yomoko milingi. Donc, on vous appelle capable, il y a qu'au pesape pa ya muninga po yomoko omilingi. Donc ça fait partie aussi de la romance. Donc ezali lokomoko kitoko ngana ko répondre na o ngana sala kana kati o ezali romance ezali ya kozala na moi regard moko d'un moment o na limi kotala mobali na ngai eza na façon moko na kokoloba na ye o ya ko comprendre ngai eloko na lingi avec douceur na koki koloba na ye na koki ko répondre ye yango ngana salaka et à partager ba tâche to partager ba tâche ensemble et ça la série moko bien film moko to linga total ensemble to totalango to moi popcorn wana ça fait partie de la romance ko sukola e makolo ça yango pe na salaka ko partager temps na ye ko prendre soin na ye ko solo na ye na ndenge moko pour à comprendre ngai. Et donc yangwana ça fait partie de ça yangonga na salaka donc c'est ça quoi donc eza eloko moko oyo moi si to lo babiso batu nyonso to lingaka et faire partie na amour auto so vivre donc kitoko makasi en tout cas yangwana kana za nango ko répondre kozala attentionné oyo pour que les plus efficaces na bosani kozala très attentionné donc koyoka muninga kofungola matoyo yoka muninga ça fait partie de la romance tant muninga zoloba ozoyoka ye tant muninga sali moi blague oseki tant muninga azawana azana na likambo moko ezo tourmenter ye ozawana pour nous couper sa conseil donc tu es là tu es dans la flexibilité donc ozawana toujours pour prendre soin na ye donc soin na yo moko pe yo moko zala bien dans la positivité au vibrer énergie moko ya kitoko po oyo ba ko partager yango na muninga donc yango n'est plus important na kati ya romance donc c'est ça yango wana na inga koloba nyonso la romance wana nyonso qui fait partie de l'amour obiso nyonso to lingito to vibrer l'amour obiso nyonso to lingito to sentir yango et donc c'est ça. Ok, donc yango wana na yena répondre na question et tunami Nzamba Pambola Bino. Au revoir.